Père Noël a décidé d'ailleurs, comme tout adulte qui se respecte, à l'ali à la mouki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi. À partir du 19 décembre 2025, Oyonkingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un pack idéologie, bah vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, Toloba quitté. Papa Noël anakuya. CAA Mojalisi. J'ai dit là, la balagnon soya info la journal peuple pour le peuple. Tout fond la l'Assemblée nationale pour la côté Sabino Ndenge rapporteur et Assemblée nationale Jacques Conjoli accompagné na questeur Grâce Né Masola na ministre et poste et télécommunications José Panda Kabangu ba échange na bango et tourna que autour il y a numérisation il y a ba travaux parlementaires na niveau il y a Assemblée nationale. Héritier Mapindemi. Rapporteur y a Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli et Sengekeli, accompagné na questeur adjointe Grâce Nema, ba beta ki masolo na cabinet na bango ya Mosala, na ministre ya poste télécommunication José Panda Kabangu, ba échange na bango et tourna ki mingi autour ya numérisation ya ba travaux parlementaires na niveau ya chambre basse ya parlement. Na masolo na bango rapporteur Jacques Njoli et Sengekeli atalisike ministre Aya Kibongo Kotalisa na leadership ya président Emeboji Sangara ba travaux parlementaires ya Assemblée nationale et Zalabongo dématérialisé boui poété boui ba archive ebele eleki na années 60 yango et komi kobeba na tina wana urgence ya numérisation et sengeli et salema porte-parole ya chambre basse ya parlement atalisa ki ba contrainte logistique oyo Assemblée nationale azana yango na terme ya consommation ya ba intra accès ya ba député na ba document pe redevabilité publique na même occasion Jacques Njoli et Sengekeli atalisi que 3 compartiments ezali concernés dans un premier temps connectivité oyo eko permettre komema internet na Assemblée nationale pe ko kolisa fluidité ya ba contact internet pour na ko résoudre problème ya ba application spécifique ya parlement mingi penza accès na ba document distribution ya ba document production ya ba compte rendu analytique annales parlementaires pe ba procès verbaux ba courrier ya archivage ndenge rapporteur atalisaki nangambu na questeur adjointe Grâce Nema a remercié ministre José Panda pour ndenge a réagir mingi na projet oyo ezali soumis na Assemblée nationale pour être ba digitaliser ba activité ba archives parlementaires ya chambre basse ya parlement ya République démocratique du Congo na suka masolo ministre José Panda Kabangu alobi na kombo ya gouvernement oyo premier ministre Judith Suminwa azali kokamba bazali très déterminé pour na ko parachever projet ya digitalisation numérisation pe connectivité ya Assemblée nationale na bit ya ko rendre institution parlementaire oyo plus compétitive na échelle internationale. Bosimbake avant audience oyo questeur adjointe Grâce Nema, ministre José Panda, pe expert ya Assemblée nationale, ya Banque mondiale, pe ya ministère ya PT, ba procéder qui na visite guidée ya ba différentes salles oyo ya institution. Mingi penza ba salle ya reprographie, ya distribution, ya numérisation, ya ba spectacle, ya ba congrès pe ya archivage. Partout dans les kaki, M. Maomu Benga, conseiller en charge de la logistique dans le cabinet et rapporteur, pe quelques administratifs bango ba pesa ki d'explication claire pe nécessaire oyo ezali lié na fonctionnement ya chaque compartiment ya chambre basse ya parlement. Premier ministre Judith Suminwa azalaki longo na basi bana ya ba militaire pe ba policier oyo bayaki ko célébrer na primature amélioration ya ba conditions na bango Nathalie Kaila Héritier Mapilemi. Boyi pendant quelques heures, primature échangea qui visage. Habituellement, ils ont la carte de Dieu dans la décision, il y a l'État. Kassi et se transforma qui mardi 23 décembre 2025 na véritable lieu ya célébration populaire et paiwapi bambunda ba fanfare banzembo pe ba danse na rythme ya arrivé il y a plus de 1000 femmes, enfants, veuves, pe orphelins militaires pe policiers ba membres ya Asbel Telema mwana mapinga pe ba structure citoyenne mususu bazali ko evre mingi na ba défense ya ba droit ya ba dépendants militaires et policiers ba manifestants oyo bayaki ko remercier premier ministre Judith Suminwa
pour la concrétisation et l'engagement, il y a le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mingi penza na doublement il y a ba solde, il y a ba militaire et ba policier, instauration il y a prime spécifique pour les militaires oyo bazwami na front et pas wapi bazali kobunda bayaki na ba camp militaire et belé ba policier il y a capitale il y a République démocratique du Congo ba manifestants femmes ba militaires ba policier actifs et inactifs ba blessés de guerre ba veuves ba orphelins bango nyonso ba yembaki pe ba binaki na honneur ya chef de l'État pe chef ya gouvernement mobilisation spontanée pacifique et se déroulaki na se ya mvula ya makasi oyo ebetaki na ville ya Kinshasa yango elongolaki esengo na bango te ba participants ba considéraki yango lokola bénédiction ya Lola baptisé mama double premier ministre a rejoignaki ba manifestants alors que mvula ebandaki déjà kobeta boye chef ya gouvernement a conviaki bango na jardin ya primature pona koyoka memorandum na bango oyo epolaki déjà na mvula elandisamaki moment ya communion parfaite elongo na ba famille pe baye bazali ko défendre mboka na biso tina sacrifice suprême bango bapesaki na chef ya gouvernement ba présent symbolique lokola mingi penza ba produit champêtre ba fruits ya travail pe ba activité quotidienne ya ba mama oyo alobaki na bandeko basi pe bana oyo ba papa na bango bazali kolata uniforme pona ko défendre mboka Judith Suminwa a rappelé que la priorité oyo ezali fixée et pas ya chef ya gouvernement pour na président de la République a nommé premier ministre a signé qui objectif parmi katina yango priorité ya sécurité pe ya défense ya mboka oyo ezali pe koleka na amélioration ya ba conditions de travail pe ya vie ya ba militaire et longo na ba policier pe ba famille na bango chef ya gouvernement a souligné qui impact ya doublement ya solde na bango l'instruction ya chef de l'État a lui ba doubler solde ya ba militaire pe ba policier yango et permettre na ba pratique mosusu eye bana kosila parce que solde oyo ekoki ko permettre bango baye bana kosala ba besoin ebele eloko ezali ya kosala ezali susu ebele na impulsion ya chef de l'État pe chef ya gouvernement alobi ayoki bango memorandum ya basi pe bana oyo etangamaki na Christela Kiakuba coordonnatrice ya Asbel Telema mwana ya Mampinga ba signataire bango nyonso batalisaki reconnaissance na bango pe attachement na ba institution ya mboka balobi bazali ko témoigner soutien na bango ya makasi ya gouvernement pe reconnaissance na ndenge misala ezali ko tsalema surtout na oyo etali social na bango pe batalisi engagement ya basi pe bana ya ba homme en uniforme pour na caractère républicain pe patriotique ya mobilisation na bango bazali ko talisa engagement na bango en faveur ya patrie batalisi pe soutien na bango na ba institution nyonso ya mboka bo simba pe boye bake parmi ba réforme sociale ya makasi oyo ezali ko salema na ngambu ya gouvernement en faveur ba militaire pe ba policier ezali pe intégration historique na régime ya sécurité sociale ya caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État sensap na mokuse pour na ba force ba défense pe ya sécurité affiliation na bango na sensap ezali ko garantir désormais accès na pension ya retraite moko d'une na couverture contre ba risque professionnel invalide pe ba décès grâce na système ya contributive pe ya l'État azali kozwa na charge 12% ya cotisation. Honorable Maotwene Elia Selemba Wakitaki na quartier Pulumba pour na bonne collaboration entre population na ya police reportage ya Christian Kengebeni. Elia Kominia Selembao, honorable Maotwene, du les responsables, Papa Selembao, Azalaki Mokolo ya mardi, na quartier Pululumbambu, kuna na Kominia Selembao, honorable Maotwene, ayokaki nungu ya kozanga collaboration tope boyokani entre ba agents de l'ordre et longona population avandi na quartier Pululumbambu, yolokola elipe molobeli na bango, yende azalaka na initiative oyo ya kotia social kuna, pona ko éviter insécurité na quartier oyo kasi tango ayoki nungu kobenda na ezali tango nyonso kendaki peti na bureau du quartier epai wapi asolaki na ba responsable ya quartier Pululumbambu nyonso kaka po kimia ezala na quartier oyo population a vivre na ndenge ya malamu insécurité ezala te pe collaboration ezala malamu entre ba agents de l'ordre et longo na population soki collaboration ezali te eloko moko ya malonga ekoki kobimate l'homme du terrain honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao na sima ya kosola na ba parti nyonso apesaki ba précision na micro ya Info Lingala journal ya peuple. La police ndem dazana wakoki ya ko sécuriser biso mais kuluna a ko sécuriser biso te
biso toza obligé de coopérer na bango. Na ko koyebisa bango ke eza malamu te population oyo bino boza habilité ya kokengelela ya koprotéger bakoma tomona bino lokola banguna esika moni danger kuna okimela mpa na yo akoba komona yo nde okomi mutu mabe mpo na ye nasolola na bango makambo wana nde nasengi na biso ya population tosala part na biso tobanzi ke de centre honorable maotwene na quartier Pululumbambo ekobota mbuma kimia ekozala entre population elongo na agent de l'ordre pamba te bango batami wana pona kobatela population elongo na biloko na bango. Honorable maotwene descente na yo esoulager bana Pululumbambo basepeli po bakovivre na kimia elongo na agent de l'ordre. Accident moko esalami na Madimba na province ya Congo central mituka minene mibale et toute année pe population a profité pour na koyiba basaki ya loso bolanda reportage Ertima Pide. ezalaki pasi pe mawa mardi 23 décembre 2025 awa toza na province ya Congo central na territoire ya Madimba na mboka babengi Nzululu botela bino moko bakamion mibale ya minene etutanaki accident esalemaki boye population ya nzinga tango bakomaki ezalaki na souci ya koluka kosecourir bato oyo bazwaki accidenté kasi ezalaki nde na souci ya koluka koyiba basaki ya loso oyo etondaki na mituka oyo pamba te mituka oyo ya minene ezalaki na ba marchandise c'est-à-dire basaki ya loso eutaki province ya Congo central ezali ko se diriger vers Kinshasa. Accident oyo et permettre bato bavandi zinga bayeba na kozwa na bango basaki ya loso lokola ba période ya fête ekomi pene. Nzokande tango bandeko basali kopusana bisika oyo accident esalemi ekosenga boyeba na kotala banani bazwi makama banani bazwi bashop ya ndenge na ndenge pona koluka komema bango na bahopitau to bacentre ya penepene enfin ke bayeba na kotraite bango kasi miso ya bato lelo lokola tokomi penepene ya bafete ezalaki kaka na basaki ya loso mutu moko te akipaki bandeko oyo nyonso bazwaki makama. Heureusement mutu moko pe akufaki te na accident yango na territoire ya Madimba na province ya Congo central. Fondation Lonana impulsion la présidente et la fondation Denise Nyakero Tshisekedi honoraki engagement envers jeunesse ya Izam Wapepai dimanche 14 décembre 2025 basadisaki concours pour na octroi ya 300 bourses spéciales on a institut supérieur des arts et métiers Izam na mukuse précisément na Kinshasa. Stéphanos Kande Nathalie Kaïda basadaki wana Fondation Lona Nabokasi ya présidente na yango distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi a honoré engagement oyo azwaki bongo na Izam dimanche concours ya octroi ya 300 bourses spécialisées ezalaki bongo organisé à peu près plus de 2300 étudiantes mobilisées na journée oyo na ambition pe enthousiasme pour na ko remporter bourse d'études oyo lauréat oyo bakozala sélectionné na concours oyo baza na garantie ya kozwa bourse d'études oyo ezalaki destiné na deux catégories ya ba étudiantes première année pe ba étudiant ya sourd-muet oyo bazalaka awa na Izam choix oyo eza ko refléter volonté claire ya ko promouvoir équité inclusion pe ko soutenir ba plus vulnérables. Le test a été plutôt simple pour moi. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Mais je me suis bien débrouillée. Je pense que je pourrais réussir si Dieu me fait grâce, bien sûr. En tout cas, ça s'est très bien passé. Et puis, il y avait pas assez de questions difficiles. En tout cas, on s'est bien débrouillé. Je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué, mais quand même, c'était facile. Normalement, c'est bien passé par la grâce de Dieu. Ça va. J'espère me retrouver parmi les 300 candidats qui seront sélectionnés pour la bourse de notre maman. Ce que je peux dire, un mot de remerciement à notre maman, que Dieu la bénisse et qu'elle lui donne encore des opportunités à la prochaine de faire ça aussi pour les autres personnes parce que
C'est quelque chose qui nous facilite la tâche. C'est une bonne chose pour nous. En tout cas, on vous dit merci, merci beaucoup maman pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. ndenge moko ya baparticipant alobi ezalaki promesse ya maman Denise Nyakero Tshisekedi lelo ekomi bongo réalité na initiative oyo Fondation Lona a réaffirmé conviction oyo aza na yango ya ko-investir na éducation pe ko-investir lisusu na ba future créatrice technicienne pe leader oyo bako construire République démocratique du Congo ya lobi. C'est à répondre déjà à vol naïe Kinshasa Kolwezi. Bolanda ba détail. Noël a décidé naïe, comme tout adulte qui se respecte, à l'ali à la monki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi dit. À partir du 19 décembre 2025, Oyong Kingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un pack idéologie, ba vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, Toloba Kite. Papa Noël Anakuya. CAA Mojalisi. Clôture ya premier trimestre esalemaki week-end leki na complexe scolaire mama pemba en PD oyo ezwami na commune ya Kisanso la Dilando Ertima pene badita. Ambiance ezalaki détail na complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya Fondation Nerombungu oyo ezwami na commune ya Kisenso ezalaki bongo proclamation ya ba résultat pe clôture ya premier trimestre bosimba ba invité ya ndenge na ndenge bayaki corps enseignant corps administratif pe ba élève bayaki ebile po na kotalisa ndenge nini ba clôturer premier trimestre na présence ya ba parents ba démonstration esalemaki ba poème ba récitation ba théâtre pe ba discours ya ndenge na ndenge epesamaki na ngambu ya ba responsable ya école tomonaki Redi Basafu oyo azali bongo préfet ye atalisaki ndenge nini complexe scolaire Mama Pemba 1 ezali kotambola pe volonté nini honorable Nerombungu initiateur na yango atie pona encadrement ya bilenge azangaki pete ko remercier na oyo asalaki pona koloba na ba enseignant ba autoriser ba élèves ba sala ba examen ata soki bazalaki na ba dette boye discours mosusu epesamaki epai ya Elika Kesa oyo azali directeur tomonaki pe nyonso na présence ya cordon principal Nildol Tatukila nyonso elekaki vraiment kitoko bongo na sima proclamation ba résultat esalemaki kobana na première année primaire tino na 6e primaire nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona ba parents pe ba enseignants bazangaki te kotalisa esengo na bango par rapport ya mosala oyo honorable Nerombungu asali na kati ya commune ya Kisenso na senga makasi honorable donc ya liboso bonjour ya limbale umela bien organisé na makambo etali bana baotanga bana mutu osenti ke nga mwana nga kendaki na école ba voisin mwana yebo komata 0 te tanga yepa na yo awa papa nyonso tout va bien mwana oloba alphabet français kitoko mwana otanga tout bien honorable umela ba prof na yo en tout cas baza likolo bana baotanga donc papa umela na sepeli na organisation ka na bana baotanga bien éducation kitoko nyonso kitoko do bana osenti ke sepeli makasi ana Nerombungu en tout cas oye na complexe scolaire Mama Pemba et pas honorable Nerombungu réussite na sepeli proclamation le kitoko moi nanga vu le premier de la classe et moi Kambungu avec 98%. En tout cas à formation il y a bien moi na yebi koloba anglais ayebi ko manier ordinateur aye bien informatique donc na sepeli makasi serwa ko sakana te Mama Pemba oye honorable Nerombungu umela yono leki bango pamba te yono sele biselo ko munene oye mona na Kisensu na biso bana banga moyo Nerombungu leader de l'air leader toujours bosimba pe boyeba ke complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya Fondation Nerombungu ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi enseignement ya qualité ezali kopesama na bokasi to impulsion ya yemoko honorable Nerombungu Fumabanga moyo oyo azali initiateur na yango
Honorable umela bana mutuka kande ata biso to tangi mingi te loka bana botanga un jour bana bosunga biso papa go. Insalubrité na ville ya Kinshasa ekomi na yango lokola momesano bato bazali kovanda na salité pe ekomi normal malgré appel ya chef de l'état oyo a lancé dernièrement pona ko belela likambo etali bosoto na ville ya Kinshasa ya kokamwa ezali même bisika oyo esengeli ezala aseni mutu ya ko asenir yango azali komona na te ba marché ya ville ya Kinshasa lelo ekoma na yango ba dépotoir ya bosoto awa tozana marché Makongo na commune ya Lemba bino moko botala ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna pona kotalesa bino degré ya bosoto oyo ezali kuna même bateki oyo batekaka bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge balobi bafutaka ba taxe na bango en bonne et due forme kasi marché oyo ezali asenite ba ebite misolo bafutaka soki ezalaka pona nini otala bosoto boye batu bazana ba toilette nzinga bafongolaka yango po salité et se déverser pene wana boye ba mai ebele ezali ya kovanda salité ezali wana solo lokola kaka ezali toilette nzoka ezali wenze esika batu bavandaka kobanda tongo tipokwa bazali kolia bazali komela bref bazali vivre na environnement moko ezali vraiment pollué na likambo etali salité boye marché Makongo ezali ko mériter boete ndenge bateki balobi tango bamonaki ba reporter ya Info Lingala twana salité makasi tala wenze banzete salité bazozwa mbongo eloma malona wenze salama exacte donc basala tuta bamesa wenze kufi batol ezozokisa batu bazuzu bambongo bamama te bamama nde bafandi ba place wana awa botelemi malamu mpo mbula ebete so mbula ebeti awa na bato maya kolekesa te tala salite na sa mesa sala ozofutama otala na sa mesana silime mpe salite wana solo ezali vraimen mpona bakaniveau oyo bamama ya wenze na bandako eza zingazinga soki badale na bango etondi balekisa yango kaka na terase ya moke oyo songo na pase na bakonzi batrouver biso solution na wenze oyo po eza grand marché ya terminus apart yango wenze mosusu eza te na wenze ya terminus chef à wenze chaque jour akozwa 2500 à chacun na tala salite nde baotika ngo atiki salite desordre akobeta un mois po alongaka salite nda moko tala nde bana babuka wenze kandi eza oui tozoteka tozopesa moko chaque jour 1000 francs et chaque samedi topesa lisusu 1000 francs lokola 2000 chaque samedi mais par jour topesaka 1000 francs ya ticket ata toteki te me basenga kaka mais wenze eza tellement salite bazobongisa wenze te na mbongo mpe ya poubele tozopesa mais biso nde tozofute moso moto ya poubele aye tobakisi lisusu mbongo topesi tobanzi ke ba autorité ya ville babeta sete na ba différents marchés ya ville ya Kinshasa marché ezali esika bato bazali kosomba pe koteka boni ko vivre na bosoto boye lokola bato oyo bazali obligé kaka ya kokoba boye ezali malamu te to sala quelque chose milliers bato bavandi milliers bato bazali koteka ezala vraiment asini marché Makongo bourgmestre ya commune ya Lemba tala ndenge ezali pasi pe mawa. Na sport Bosimba connu ISK a gagné Académie Fibo na 3-2 pour na compte ya deuxième édition ya attente urbaine ya football Malebo nyonso les kaki na terrain Bondo na commune ya Ngiri Merlin Massamba Héritier Mapinde. Ba match ya entente urbaine ya football Kun Malebo ezali kokoba pona compte ya phase aller mingi penza na deuxième division bandongwana kilisusu na terrain Bondo ya commune ya Ngiri ezalaki New Ifeka elongo na Académie Fibo match ezalaki makasi malgré Académie Fibo abandaki komene na 2-1 na première mi-temps kasi na deuxième mi-temps remontada esalimaki New Ifeka alongaki na 3-2 victoire oyo epesaki bango ese
bosengo même na ngambu ya ba joueur tout na ngambu ya staff technique ba sepela ki makasi pambate académie Fibo azalaki na position moko ya malamu kasi défaite oyo ekitifie na deuxième position ya classement désormais pour na compte ya deuxième division ya entente urbaine ya football kin malebo bosimba pe boye bake na suka ya rencontre ba entraîneur ya deux équipes bazanga kite kopesa makanisi na bango na micro ya Info Lingala journal ya Pepe. Lelo on a moins de jouer après na ba motivation à gagner match à lelo prochain match ba supporter boya mais le poto lukato et sous 6 points autant la facilité pour la course. Potiva pezali poto kitoko pona bana mbimba za la bonne santé pe mukolo ko komela yo. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap. Merci na confiance pe fidélité bozala kana ngona Info Lingala journal ya peuple pour na peuple soki bosepela ki na édition mokolo luluba. Merci na Christian Kengebini wazala ki na sima ya caméra pe ya montage concours rédactionnel ya Nathalie Kaila supervisé par Héritier Mapinde Mengana bino tokutani na mokolo lobi. Au revoir. Noël a décidé na ye comme tout adulte qui se respecte alali à la munki ya lobi a fêté na Noël na Kolwezi di à partir le 19 décembre 2025 oyo nkingo compagnie africaine d'aviation CAA a zongeli avec un pack pe idéologie ba vol na ye à destination ya Kinshasa Kolwezi. Père Noël olobi nini batoto ya Kolwezi ni kuna kuya sawa Kinshasa Kolwezi à partir le 19 décembre na CAA. Oh toloba kite Papa Noël anakuya CAA mojalisi.